Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao Info plus tala pe mona Info plus otala kawa boba lobby bino pe bato ba réseaux sociaux botika bikoma botika bi kotiaka biloko moko boyebite. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a André Kimbuta Yango, est en très bonne santé. Zalaki déjà à Salim Moussanae, a une mission de service à Dubaï et puis il va revenir bientôt. Donc, côté Wana na Sengi na Bakuna Bazala calme, balanda ba réseaux sociaux. Ça sont des polémiques, une information très importante. Moi j'étais avec le gouverneur le mardi. Na Kutana Ginae, Tosolo Linae, et puis Abisinga na zo voyager et puis à voyager. Donc il y a un aéroport. Alors on a mutu kana eboti aéroport. Asi ngana kamwa. Ne lenga pena mona na réseaux sociaux na kamwaki. Na kamwaki. Yana bina ba kinwa tout. Bola nanga sikoyo. Je suis un grand leader d'opinion dans la ville de Kinshasa. Je défends les intérêts des Kinois. Naïb Sarabino vérité, le gouverneur est en bonne santé, il est parti en mission de service. Dans les Bolanda, ba réseaux sociaux TI. Bolanda yango ata mukolo mote via kei azozonga il est en bonne santé ke musala azozonga kalamingita bolanda biloko wana biloko yaka c'est pas si yamaba kindoboma aussi non pas bomeka bopona nini non ce sont des histoires qui arrivent les accidents et ça loko bimi na voiture non atongo OK dans zéro seul accident o l'air bimaki nanda ko baki okokufa non c'est ça il faut comprendre ça c'est ce Kakeme qui était sur place c'est le gouverneur lui-même qui était à Kinshasa. Donc, c'est Kalmela qui, je félicite même aussi la police nationale congolaise, qui a fait un grand travail pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et puis, il a fait si félicitations mingi. Il a limité, surtout à Mombele. Babenga abino zone rouge lelo, ba ko koluba susute. Ngamo leader na yaki libanda na nzela. Na tele millimetre na koti bakinga bo partout na zo tambola journée wana tina eba matonge na tamboli tout ça na moni pe Brukume Sekadima azaki na ronde na ye na moni Jili Mambulu ye pasaki na ronde na ye na moni ba John ba tout ba no tambola pour le rate qui meza na ville à Kinshasa ça j'ai félicité ya moni na Mombele félicitations ba na Mombele pour na calme tolingi ba doit kufa susute donc je rassure aux Kinois que le 25 Kimbuta c'est lui-même qui a supervisé qui n'est à la Kimia, alors, tu déplorer qu'à mort, ou à ne se passe, puis c'est un jeune comme nous, ça fait mal, mais au moins, calme avec la ville à Kinshasa, il n'y a pas idée, parce que la marche n'a été pas autorisée par l'autorité urbaine. Je pense, eh bah, chrétien, marche à chrétien, Ngana Zagina Kati. Tu es qui c'est site, n'est pas loin à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, shit, n'est pas Saint-Joseph. Donc la destination était connue et nous étions encadrés. Alors qu'on donne quand même l'itinéraire aux autorités pour chercher à encadrer la marche. Mais l'Europe est banité. Place kende shit na zap est banité. Ce qu'on va encadrer en ndengeni. Il y a un gouverneur Anila qui marche il avait pleinement raison, bien que c'est protégé par la Constitution, mais le gouverneur avait raison. Le gouverneur revient bientôt à quelle mission de service dans Dubaï et il rentre bientôt au pays. Ça il faut être calme, calme. Nebo kombondi melanga bozala calme. Que le Kolobi a foule banini. Il connaît pas les projets par où comment ça a commencé. Il connaît pas le projet Union européenne en Kota Nandenge comme il a bien monté. Je voulais dire quelque chose d'important maintenant. Je vais interpeller ici le ministre Thomas Louaka. Non. À la université à Tigamontier. La veine de l'université. Ouada vraiment dans le gouvernement central na bandina on a yé. Thomas Louaka. Je connais les Congos. Quel Congo que tu connais? Regarde la veine que tu as commencé. Au sugi n'a qu'à permettre continue. Tinga boko komate. Na aucun argument moi lobby na landa ke lobby na radio moko villa Kinshasa a lobby que il y a des routes na compétence provinciale et des routes na compétence nationale. Abani zela lutendele. Ça c'est vrai. Abani zela lutendele. Abi bazana partenaire na société chinoise mo ba 5 bango tant de millions bo na bona. Bo siko biso na villa Kinshasa bozolo ba lobaka ma mwebele.
Il y a le compétence à ville, il y a les compétences à d'accord. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, compétence à ville. Si on ville à ça banzela il y a intérêt provincial ndenge nini. Bino bo bloca budget d'investissement. Bo bloca rétrocession. Donc moi recette mukeza na katiwana, c'est ça que le gouvernement est en train de faire pour payer gens ko futa député, ministre provincial, cabinet belé. Bino budget d'investissement bo pesa ka monter. Il y a un moment ba kosaka na suka. Babani mamwa lukutawa ba groupe na bangwa likolo kuna ya gouvernement ba groupe ba Nemi tous ces gens là babani oh non président s'est récupéré salubrité lukuta ba kinwa banda una poto lukuta mbongo nyonso bimeza ya ville Kinshasa mama olenga o na bengaka ministre traître azaki na kati ya ba réunion wana olenga so ministre environnement ville Kinshasa ay na kati ya ba réunion azoko kolobate c'est quand on a dénoncé qui avant j'ai dénoncé ça pour dire que c'est l'argent de la ville après na tchaki menanga coupé que muto bima o ya présidence ou bien o ya mama olenga bima ay contredire muto ya teti lelo ba yate na lega na plus de 15 chaînes ba yate. Donc c'est pour te dire que batika lukuta les gens qui entourent le chef de l'État doivent cesser avec les mensonges Thomas Loaka bana mombele bana yolo ba bisili sela bango venir au buka banda au kosi bango na ko banda bongoloti kapela otie moi goudron otie mais bon ti tronçon net kalinde za mulai oyati ni ne rond-point ngaba ya ko silisango. Je connais le Congo. Viens terminer ça, monsieur le ministre. Et Zakuna, bateau, personne environnant ne soit pembe nual. Bazo bela, kosu, banin mamwebele likolona yo, ne obukanze la mbang. Le tomoko, yibimbongo. Oh, mbongo, ils ont sauté, Michel Katani. Ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre. C'est pourquoi je demande à monsieur Bruno Tshibala, qui est le premier ministre, aya bien bizarre, nous moutons à Thomas Loaka. Abandonne-moi rapidement. Bande Gonanga Kisasa, Oya Poto. Partout dans le monde. Message à Makasi Zamo. Ya Liboso, na lobi boy. Gouverneur André Kimbuta Yango est en très bonne santé. Il est parti en mission. À mission de service na Dubaï, à Zozongela Bino. Bolanda, Biloko Yaba, réseaux sociaux Tei. Et ça, groupe Moko Yabatu, Oba Lingba villageois, Oba Yato adopté à Kinshasa, mais bah comment Koloba Mamamsuka, ce sont des villageois, tous ces bandits là qui entourent le chef. Bon, on doit inciter Biloko Ana, Bazo Kosabino, Biso tout, tous à la Sima gouverneur na Biso, pour na Kimeza Namboko. De deux, na Sengi na Bino, tout bana Kisasa. Congo Mobimba, tous se préparer pour na ba élection. Élection, et ça na mois de décembre. Totika ko réveille. Nek to koteli batouana to tamboli de gauche à droite élection ezali na décembre élection go salama to pesa temps biso ba jeune siko to telema ya on a bi Kinshasa telema bientôt on va faire une la grande plateforme ya bana Kinshasa nyonsu to boyi ba voix na biso ya ba kinois ekende na ba villageois bazoya na Kinshasa ba na Kinshasa ba komo so ba voix na boyi ba zo belete to salere to cha ba sénateur mususu ba villageois lelo ba lobelaka mambo ya ba kindu na ba maniema. Boye bien, to sala ba erreur musu makasi ya ba musu ba ya koma bokomi ba premier ministre mbongo to azwa ekenda kotonga ba stade na banina Maniema na Kindu mais mbongo biso ba kinois to salini to bénéficier pena on a ba kinois tout to sangana to zala bloc moko biso tout ba kinois yango j'ai fait appel à tous les kinois ba kinois na biso azé belé ezala ba Jili Mambulu ba John donc génération na biso asika ya ba jeune hein to telema tous s'engagent ensemble dans chaque quartier, dans chaque commune pour gagner les élections. Il faut que bimisa ba kinois ba konzina mbokoyo. To lembi ba mbendre ba yuma mo ba yaka ko mvuka biso na kata Kinshasa wa. To komi na suka. Ya on a lingi ba kinois tout. Réveillez-vous. Kinois téléma. Nous devons. Toi on a 24, toi on a 48 sièges dans l'Assemblée provinciale. Tout il faut ça ba véritable kinois. To ça l'erreur moko ba ko yela biso mutu moko bo o to yebita comme gouverneur to vivre ndengeni ya on a lingi cette fois-ci na décembre to ba senti que ba député provincial ya Kinshasa baza ba to ça même l'Assemblée nationale pas nous pas même ba député national la ville à Kinshasa au moins na bango na Kinshasa ko ba yebi bango te mais pas bazaki na moi là na bango ba villageois o ba Zakari papa to ko ta ba détail mambo belete Zakari banda chaîne on a ba sagembo
Arrêtons, on ne peut pas comme ça va secret nyo se zantina mon côté. Bazakari batika mamuna bangwana. Wala kuti mamwa kala na koko tangote ya, zablo mo zantina na ko lobela yangote. Na besoin ba tout. Pona ba marche sur l'école, on est ba congolais. Na besoin ba kinois tout au sangana pour te élire ba kinois na ba institution nyo tout aux la biso tout à la représenter pour intérêt ville à Kinshasa. Pona ba marche na sengi na KCC, comité de coordination des laïcs. Batiana sei, ba vieux Cherilandu, Mandayuel, Botiana sei. Botiana c'est pour intérêt. Il y a Congolais. Ce n'est pas seulement les Maliens. Les Congolais sont en train de souffrir. Sont en train de les lobbies nous ont ba Monisco, ba zo protéger bino, mais ba masalmsona do kufala auto kufana lemba bino botambola te. Alors, il y a un sengi, ba kino to zala sous distraité. Ba bien élection en décembre, toi se préparer en décembre, toi arracher pouvoir, nan ndenge ya bien. Il y a bien, tout côté dans institution, tout le monde a kinois presque partout, pas kinois tout va se retrouver. Net les leçons na bim de. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka